Mbote na bino ezanga mama Arrêt Kilumbu Shembo, mbote na baboni na nga nyonso, ba bisous nzamba pambola bino, bo continuer ko kota na chaîne na Arrêt Kilumbu Shembo TV, bo mi abonné. Na banze na sabino volume 1 ya Thompson na baki na sabino ba moko ezaki na fu, na chaki na kata Thompson na ngai supu ya tangaus, na taki tangaus, na chaki na tutaki ai, matungulu, moi muscade muke, pilipili, moi citron, pour essayer ça zei. Nde na chaki Thompson na ngo ataki volume 1 na chango na fu. Tango na chango na fu na baki eza liboke ya Thompson. Ebeli yango yo na fu ebeli. Tango ebeli na fu siko na zo lakisa bino nini tela na sala poto chango eza na liboke ya Thompson. Poto sala liboke na biso ya Thompson tokatela ki matungulu, tokateli poivron. Oko katela pe enani tokateli poivron, oko katela pe nani nde poireau na kati, matiti ya poireau ya vert soko za na poivron te. Tozui totie citron na finaki citron awa. Kofina citron na jusqu'au mayonnaise. Ndeko soki mulanga ngo mayonnaise ezala la sabina zoki mayonnaise, ndesko na eko sala mélange. Mutu nyonso ayebi mayonnaise. Bon, anu kamulanga yango po eko compliqué bandimi nanga mususu. Bomoni nde bakomi mayonnaise oya traditionnel mayonnaise yango. Nyonso yebaka mayonnaise bomoni bien que si na mulangi yango ndesko na eko sala mélange na sangisi, soko lingo chape pilipili ya poudre na kati ya matungulu okocha, c'est le formule ndenge ko sala. Après nango tam Thompson na biso esali na za loboko moko. Bozana la sabino na kozala besoin ya papier aluminium. Voilà, ça nous kaka ndenge na sali na za loboko moko, please. Toza na besoin ya papier aluminium. Bomoni papier aluminium ango wana. Ya ronde siko tokosala liboke na biso ya Thompson pe komona résultat na ndenge bimeli. À part ça na kozwa makasa na ngai ya bitabe oyo. Na somba kango deje ba chinois eza nango bien, ba babola ngo na soki na babola na bango ya ba chinois na kochawa. Bomende na che awa likolo ya papier aluminium. Sima nango ba ya mwasi maboko na ngeza déjà propre na kozwa ata Thompson moko. Na fi Thompson moko na tumbaki yango yo. Bomende nge fandi awa. Après ko fanda wana na kozwa sko matungulu na sakisaki na mayonnaise, eza na poivron, eza na citron, eza na mafuta, bobo sa pe ko tia mafuta te. Eza pe na check pe mafuta. Na kozwa ngo sikoyo baya mwasi na place ngo kola Thompson na ngai. Soki po ndiko kata mutu wana ko kata no mutu. Ndeko tuzaso bafanya ba mitu. To chaka bomwende na che. Soki na mutu wana sakina ki momuki. Bomoni na finiki Thompson na ngai. Tango na finiki Thompson na ngai na kozwa ngo sikoyo okoki kosala boyo kangi. Soko ningo kanga te okozomba moka papier aluminium ukangi. Na loboko moko mebota kaka explication na ngai. Na tango mutute akoki kosalisa ngai. Là, on salisa kokanga ngo. Bomoni Thompson na biso yango yo. Okanga yango penza, boza makanga yango kitoko. Liboke na biso ya Thompson. Loboko moko, bomoni nakangi Thompson nanga, eza na kati na tielaki matungulu. Tango kosisa kokanga Thompson na yo boyi. Mbala sima na kobanda ngo na ebandeli, po bomona be po na zanga moko. Yango yo sima résultat bimaki na fourre yango yo. Tango kochanga na fourre ata 30 ata 20 minutes ozui ofongoli Thompson résultat ozui yango yo. Omoni ya mwasi liboke ya Thompson. Matungulu basangisa na mayonnaise, na poireau, na poivron, na citron, soko lingo cha pilipili otie, soko lingo cha mwa spice otie. Yango wana résultat yango yo na simino na kangaki yango awa
na tiango na four efandi 20 minutes na four Thomson na biso yango tant to na four ebimaki na 20 minutes nde résultat yango kotala yango bien elengi to elengi te awa siko komema ngo na mesa malembe soko kolia na kwanga na fufu na yo ba Thomson mususu yango wana pe tokolanda tokokanga ngo ndenge tokangeli lolendo oyo modelo botala matungulu yango ezopesa elengi akolia ngo ndenge ezala nuboye tasiko na Thomson nyamwasina mekana ata mwa likolo bokotokoto bomi abonné l'air grave lisola liboke ya Thomson bokotakota bomi abonné l'air grave Thomson na biso yango wana okolambola likasa wana tala elengi abonnez-vous.